taboko makambo ya somo nyonso na puasa. Ka ndenge tolobaka makambo ya kobeba nyonso na puasa, makambo ya kitoko nyonso na puasa, makambo ya gu nyonso na puasa bandeko na nga. Lelo toye lisusu na makambo na puasa, lelo toye lisusu na makambo ya somo, lelo toye lisusu na makambo ya kobeba, lelo toye lisusu na ya somo ka ndenge tolobaka biso moko. Bandeko na nga eza ya kobeba na kote ya inosbi, inosbi na rebo. Bandeko na nga eza pasi, bandeko na nga eza mawa, bandeko na nga eza ya kobeba, eza ya koinda. Kane boyebi na chaîne na biso Kisongi officiel eza place oyo toyaka penza pona kotonga kabatu, toyaka penza pona koya kosala Kisongi bandeko na nga na ndenge moko ya bien, na cadre moko ya bio, na cadre moko ya respect. Na yebi ke bato ebele basalaka Kisongi na bango na cadre moko ya mabe, omona bakomi ko finga, bakomi ko sabola, bakomi ko sala bisala sala. Pas possible, mais Kisongi na biso eyaka toujours na cadre moko ya bien, na cadre moko penza ya respect. Ata soki to tonga mutu, toko tonga penza ye na malembe nyonso na kitoko penza nyonso. Lelo toye awa pona kotonga couple ya Inosbi na Rebo. Toye penza ko vandela bango, lelo toye penza ko tonga bango nde kotonga. Lelo penza toko tika bango te to kende na bango tina mozindo. Nyonso na puasa, lelo toko bimisango nyonso, lelo toko tia yango nyonso penza na puasa bandeko na nga na niveau moko pas possible, na ndenge mbongo ya kosakana penza te na système moko kaka ya bien et ya bien mingi makasi. Kisongi officiel nde likambo, Kisongi officiel bandeko na nga nde place ba solution ya bien ezalaka na système moko ya malamu. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bio, na système moko malamu, na système moko kitoko la famille. Gavker eyeli biso ba solution ya kilikili. Gavker eyeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bandeko na nga place ba solution ezali place ba makambo ya kitoko ezali na niveau moko pas possible. Onyo souetali makambo ya santé na yo bandeko na nga benga ka Gavker ba solution ezakuna ezozela bino na ndenge moko ya malamu. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba oyo nyonso ya sika. Kane tolobaka toujours et encore boye imalamu na chaîne na biso, boye imalamu bandeko nanga na Kisongi officiel. Place oyo tosalaka Kisongi, place oyo totongaka batu, place oyo tobetaka masolo na bakombo ya batu. Lelo Kisongi officiel amemeli bino
ndeko na biso Inosbi, ndeko na biso ka ndenge boyebi na kombo ya Rebo. Bandeko na nga makambo eza ya koyinda. Avant tokota na mwa mozindo ekozala mwa bien toya nanu ko sensibiliser batu nyonso. Soki eza mbala liboso okoti na chaîne na biso ya Kisongi officiel. Tokosenga na yo osabone massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malama ngonga wana ezalaka que chaque fois que Kisongi officiel, je m'excuse, a obandotiaka vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na bandenge moko ya malamu penza mingi makasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na système moko bien, na système moko goût, na système moko bio la famille, ba mapango ya koteka yango yo. Kandege tolobaka toujours et encore que sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Tango somba lupangu ezaka pona bana na yo te, mais eza pe pona yo moko. Parce que le loto lobi okoti kokola. Na kokola na yo wana oza na poto, okovanda wapi. Olingo tia ka charge na mutu ya bana. Ekozala bien te en tant que parent, ezalaka toujours malamu kanisela pe bana, talela pe bana na yo, kolinga kotia charge na mutu ya bana na yo te, mais yo moko en tant que parent, okola ozwa déjà ba responsabilité na yo ekozala malamu mingi. Voilà. Bandeko na nga lelo toye kandenge boyebi tobetaka masolo na chaîne na biso ya Kisongi officiel. Tosololaka nyonso, tolobaka pe nyonso. Lelo oyo Kisongi officiel ayeli bino lisusu ndeko na biso na kombo ya Rebo, toyeli bino lisusu masolo ya ndeko na biso na kombo ya Inosbi. Toyebi ke Inosbi na Rebo bazala mwasi na mobali, bien ke babala na te, bazaka ka ndenge tobengaka bango kaka yaka to vanda. Nanu babala na te, eza kaka système moko ki makangu kwa. Mais basi baboti. Siko na Kongo na biso elobata bandeko mosusu balobi te, mama Étoiline, soki déjà mobali na mwasi bavandi plus de 2 ans. Baza lisusu ba makangu te bakomi mwasi na mobali. Yango bomonaka batu mosusu babengaka na bango ke bazaka mwasi na mobali parce que bavandi déjà plus de 2 ans. Alors, nini sali ke Kisongi officiel lelo eya kobeta masolo, nini sali ke lelo to ya kobeta masolo na kombo ya bango mibale. To utaki komona awa ndeko na biso star na biso na kombo ya Petit Fally akendaki kobala mwasi na ye officiellement pe légalement. Aboyaki na ye ba makambo ya koloba te ke not yaka to vanda, bien ke basi baboti alobi ke nakende nanga ko officialiser makambo nyonso to bala na biso to banda vi na biso. Yango sikoyo ekosala mbutu na kote ya ndeko na biso Inosbi. Batu bakomi koloba ke non soki Petit Fally lelo ake kobala, kutu Petit Fally aza na mbongo ya ebele te koleka Inosbi ake kobala. Que dire Inosbi? Ye Inosbi aovanda na mwana batuka ya ofele. Alzoliaka mwana batuka boya ofele. Famille ya Barebo baotala ye ka boye. Baokota tate ke non mwana na biso baolia ye kuna somo, il faut mobali ya bala ye. Mais
aobala ye te tina petit fali lelo atie makanisi na mutu ke non ngai fo na kendo bala il faut na kendo honore mama ya mwana nanga mais inosbi ata makanisi ya koloba te ke non na kende pe ko honore mama ya mwana nanga ezali te. Batu babengi biso balobi yo muto mesana na kisongi yo kota nanu makambo yo ye kende ko betela biso masolo. Bandeko nanga c'est vrai biso tozalaka batu songi tolingaka kokota na bavia batu tolingaka kobeta masolo ya batu mais kande na lobaka toujours et encore que tozalaka na mwa ba limite eza via batu kande na olinga mutu aya kobeta lisolo na vi nanga te c'est de la même façon na lingaka pe kokota na mozindo ya bavia batu te ke na ya kosabola batu te ezalaka bien te hein to solo la nanu bon. Concernant makambo kobala, na bandi chaque fois que na sala ka émission ya ba mabala na lobaka toujours. Kobala premièrement ezalaka grâce. Soko moni mutu mobala la muki na tongo alobike na ke kobala. Ezalaka penza grâce ya makasi. Ezalaka grâce na grâce wana epesama na mutu nyonso te. Ezala mibali bazana ba mbongo. Mais grâce wana nanu evandi na mayele na bango te. Evanda na mutu na bango te po bakanisa keno na kendo bala mais izana batu mosusu azana na mbongo te mais grâce wana tellement ils ont localisé ye na motema na ye na makanisi na ye zakaka ke non il faut na kendo bala nde to mona ka batu bake ko bala mais soki omoni batu mosusu azana mbongo mais ko bala zo bala kate wana tokoki koloba te ke ezakisi eza nini te ezaka grâce wana c'est que grâce ya mariage nanu localiser ye te ezalaka bongo ekendaka pe bongo côté ya inosbi kobala rebo premièrement il faut ezala nanu volonté ya ye moko inosbi na dede ezala volonté ya mwasi rebo soki a se sentir que na lingi na ndimi kobala na inosbi ba obalana parce que mobala koki kozala na volonté wana mais peut-être mwasi ya omona kete ke non mobalo aza mobala vinanga te. Peut-être yebika kenon comme to vanda boy peut-être musique nanga ezoma taper na nzela ya inosbi mosusu côté mosusu peut-être rebo azana makanishike inosbi abala ngai mais na côté mosusu ye inosbi peut-être makanishi na ye aomona te kenon rebo oyo aza mwasi ya vie nanga. Et surtout une chose aussi à savoir bazananu inosbi aza mwana muke eza kaka ba kistar ba mbongo ba ndenge makambo na yezo kendaka mbangu yango tomoni ke inosbi akoli mais soki tozongi totali âge ya inosbi je sais que na âge wana batu ba obala mais ezala eloko moko eya nana motema na ye ke nakomi prêt à kobala parce que to boy ezana batu ebele babala bavanda na kimakangu bavanda penza na kimakangu 10 ans bazana bango bien mais babalani 2 ans ya paba bakabwani batu mosusu baza bongo alors ezalaka malamu soki ba se sentir prêt ya kobalana wana babalana selon ngai mais ezala te que non parce que petit fala bali wana il faut inosbi pe abala ça n'a pas et ça n'a pas de sens ezata na sens ya mokiote mais kobala ezala kaka euta na motema ezala volonté na yo moko olobi ke non na moni ke c'est le moment il faut na bala gloire au Seigneur wana obali mais soki omoni ke na motema na nga nanu na koki kobala te na makanisi na nga nanu naza prêt ya kobala te en tout cas ezalaka toujours malamu kokota na bambutu te donc ba oyo ba opousse lelo inosbi abala botika inosbi avanda soki ye moko amoni ke akomi prêt ya kobala arobala soki pe amoni ke nanu naza prêté en tout cas to forcer yete parce que lelo to lobi to boy na biso ba divorce na Congo na biso ba divorce eza ebele ba divorce eza ya somo to boy to komi kolamuka na tongo na pokwa divorce mutu kinganda divorcer to lali to lamuki mutu kinganda divorcer et ozala bien te mais et ozala malamu soki mutu abali na ngonga na ye abali na volonté na ye abali tango se sentir que na komi na tango kobala et ozala malamu ke biso to banda ko pushi batu babala eza bien te. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te
Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozwi 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.